élément à Laurent lui et c'est à l'éloté to tient ngona ba manaka ya baindo bola mukatokoliki ya banda 2016 to 2015 na vaccin ya polio nde to kotisa sida na Afrique mondela zeko bango na parlement belge pour nini pour mondele a boma Kadhafi na lolenge ya soni po bangisa basusu aboma Mbutalumumba zangisa etombe po bangisa basusu aboma Thomas Sankara China tangi Biblia te China lobite zebi lembo ya apocalypse po bakulaka pe na Biblia te na sanza tozalaka na combien de morts-nés na sanza tozalaka na basi boni bakendaka kobota bazongaka te pauvreté kokota lisusu na mokili na yokaka pasi tango balobaka République démocratique ya Congo deuxième pays pauvre sima après Yémen non à vaccin Covid-19 non à vaccin Ingeta mais tout s'est conscientisé mais ce que balobi awa pa na biso balobaki vaccin et comme après le 9 mai juin juillet bakoki ba vacciner mais toyoki na Sénégal vaccin komaki soko to koyamba bapel bato bakoya ko menacer biso yo zenani yo to ko simba ba homme politique yo zenani soko to koyamba bapel balongoli na kati ya chloroquine eloko ezalaki mbeba na mikoleleki na nzoto ya bato pour risque soi-disant ko soigner bato ya Covid-19 ma abomi lisusu na eloko yo ba reprocher ki nango esika to uti matonto bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa moyindo na esika abungela talantina nesongia nzila baye ibongo kokoba misala ya 1921 poni nite bangunza kati na religion africaine vutuka mfumo kimbango baye lisusu kozongisa moyindo na esika bungela talantina manaka iye ko biange makabongo bayindo bola muka tokolikia bandeko bokomeli biso mwa mingi na WhatsApp na numero yeze affiché na sei tando na bino matondo na ba réaction na bino matondo na bandeko yonso tokolikia oyo bozeko ko telema ezala pona mai matali vaccin bandeko yonso bozeko telema ko pesa kabiso ba information ko tindela kabiso ba bilili to zongisi penza matondo etumbaye eze ya banso totalaka eloko nini ezeko sangisa biso toyebaka ko bwaka bongo eloko ye ekoyebaka ko kabola biso lelo ba information ezeko ko mata se ko mata lobi eleki na ngonga tukumibale ya pokwa epaikani tomonaki directeur ya cabinet ya chef de l'état kendaki bongo na prison centrale ya Makala na mandat d'arrêt provisoire oyo to yebite akozonga na audition epai ya pegeur epaikani bakoyeba lolenge likambo yango ekokatamela soko bakozala na raison bakobima soko teta mosu pe bakosala boloko lelo penza toko simba na ino makambo wana te awa pe tomoni tokomi soko na plus de 200 contaminés, 22 décès, 13 guéris biloko moya ndenge wana 130 basé na moi rendement ya moi malonga soko tokoloba ndenge wana selon statistique oyo bapesi mais lelo na manaka ye wabino ndeko ndombele botale nalingaki tomeka na ino kosombitinya lisusu makanisi po na bandeko oyo babengi na bandeko ye bakomeli biso batindeli biso basusu balobi ndeko ndombele bayindo pe bakomi kokufa na Covid-19 kuna na États-Unis tokomaki soko na 200 morts na butu moko France bandeko mosu na Londres balobi baki na plus de 20 décès
mingi baindo ba congolais pe na kati français na parlons même pas. Tolanda ki ne songianzila. Tolanda ki ne songianzila. Yango nakokenda na ino ko interpeller bandeko yonso bosabona na ba chaîne na biso na ba mwangisi vuva mu télévision na moindo télévision na Africa Telema na ba chaîne yonso oyo ekotiaka message oyo bosala kasko sango ye komelaka bandeko manaka ye soko boze kotala ba video na biso ezala na ba mwangisi vuva mu télévision ezala na moindo bokomona keze na ba vie ya litanga, c'est-à-dire ba vie ya mawa. 300 vues, 400 vues, 500, ce que ça lui met le vie, c'est que t'as les mingi. Nzokande makambo yeze kolobama. Nesungenzi la fumukuzu kia muzalampanda na ngola bauti koloba. Balobi po ya baindo. Ngana zende ko vutuka ngana ze moto ya religion africaine est-ce que sango efwe suka na ngai teme même soko na ino biso bayo to vutuka to kolanda sango lobiko loposo moindo to kozana 1000 vite potoze plus ou moins 25 000 adeptes fidèles ndeko vutuka ndeko kimbangisto na mikili ya poto osala ke foro nini message oyo ekomela bandeko bon mais politique et balobi notre république est en guerre mais biso tolobi tozalaka na guerre utakala lelo bakomi kotangela biso ba décès mais bozonga na bamanaka biso tosala tolela même ministère mobimba ya statistique na sanza tozalaka na combien de morts né combien de morts né na sanza tozalaka na basi boni bakendaka kobota bazongaka te basi boni bakendaka bango na bana bazongi te basi boni bakendaka bango bazongi te babebe bazongi tolela wana manaka baindo bola muka ministère moko ya statistique la mortalité est très élevée. Les lokutu naibite bibembo ba komi ko recenser 20 morts na Covid-19. Ah 13 morts na Covid-19. Mais pour nini ba recenser ba mort ya paluté. Et lelo na ba morgue ya République démocratique ya Congo bato basé ko kufa est-ce que ba mort wana ya Covid-19 ndé basé plus important que bato ba kufi na maladie mosusu pona minito yo basé ko kanisa kutu malaria te o ya zeko boma 300 400 personnes le jour te wana ba ko tia ngoka te wana pesa la pandémie te pour Afrique noire nyonso a kufelaka plus de 200 300 morts par jour. Tolobi bien, dans chaque pays, il y a Afrique. Surtout Afrique noire. T'es à la pandémie. Loko le simba nango, ba mettre tel loko simba nango le poso pembete. Lelo, le 10 avril, un mois plein, banda coronavirus est côté qui pas na biso na République démocratique ya Congo. Pour selon ministère de la santé, ba monaki yango le 10 mars. Moto wana yaka na vol, il y a le 8. Un mois plein lelo. Na seko sala manaka oyo lelo le 10 avril. Maintenant un mois, moins de 20 morts. Moins de 20 décès. Maintenant malaria. Mais tout me capé ko recenser. Tout me capé ko sala statistique. Na un mois wana bato boni bakufi na malaria. Basi boni bakufi na kobota. Bana boni babota mi bakufa. Te bato bazé tant moso ko taxer biso. Bazo ko ka ko simba message toze ko linga ko pesa te. Tolo batelo ko komi na mikili ya poto. Biso tola tango ingeta. Tolandi bandeko
Nengwa bikotele bakomela kibiso, koko bafudisoni babenga kibiso, mama na biso mosusu na États-Unis abenga kibiso, totangi kombote po tozwela ki yango ndingisa te, bande komike. Tozongisi pe matondo na tata na biso Joenti ya Malembe, mbote sika bozwami. Baindo bakomi kokufa. Mais bandeko balandi tozalaka ikenge. Tango bosali ba voice, bandeko bazé aux États-Unis to na ba pays anglophone. Londres wapi wapi. Tango bosali ba voice, bosali pe ba voice mon son anglais. Bato ba boya vaccin. Bandeko bazé na ba pays francophone, basali pe ba voice na français. Ba voice pe salemi na bankota, na kibambara, na lingala, kolandela bamboka bozwami to ba nationalité otoze na ngolelo. Mais ezepe na mindelelo poso pembe bakoyokaka biloko wana. Ba mobilisaki misolo. Bamboka mingi ya Afrika bandimaki bese clinique salema pa na bango ba mituelaki misolo. Tobandi ko sangisa makanisi po tobaki lelo to sombitini ya makanisi. Mbongo yaki po vaccin landa après to ba cargo yaki pena ba carton ya vaccin. Po botala mayele mabe ya bato wana. Est-ce que bakoki ko pesa mbongo po vaccin ya un mois plus tard? Point d'interrogation. Mais soko balobi awa pa na biso balobaki vaccin et comme après le 9 mai, juin, juillet, bakoki ba vacciner. Mais toyoki na Sénégal vaccin komaki. Nyoso ya COVID-19. Totuni, toze bato mayele. Vaccin yango lingaki ya na République démocratique ya Congo. Eze autre, eze na nokolambe mana nzungu mosusu. Nzungu oye lambaki vaccin ya ki na Sénégal, eze pe nzungu mosusu. Nzungu lambaki vaccin ya ki na Afrique du Sud, nzungu mosusu. To ezaki stratégie pour battre la température. Mais quand on a ebisa bango que vaccin koya le 9 total ndenge nini bako réagir. Teto za la mayele. Et lokola mondele a mobilisé que mesa a mobilisé ki misolo ba millions de dollars, soko ba milliards. Akondi ma vaccin wana détruire rango. Bon je suis ako détruire rango po ba indo baboy. To ako luka mayele mosusu. To ebisaki bino bolanda ka biso tolobaka sans parti pris et sans tendance. Soko du foi oti. Oze kolanda ndeko ndombele na foi chrétienne to na foi islamisée. Oko déraper oko sala bambeba. Oko juger ngalo kwa distrait. Pona koloba, to pona lobaka, Biblie ezala importé, mais nzambe na ino ezala importé te. Soko kolandanga oti foi liboso, okokokate ko capter, ko saisir ona toze koloba. Tolobaka ne songanzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola, bayeyi bongo kokoba misala ya 1921. Mosala ya 1921 zala kinini, koya kolongola baindo na pongi. Koya kosekwisa baindo bakufaka. Bakufaka na nini na koyambaka bonzambe importé. Maladie ebandaki na Chine. Chine atangi Biblia te. Chine alobi te zebi lembo ya Apocalypse. Po bakulaka pe na Biblia te. Alakisi bino na moi. Asangisi ba homme de science. Yango nde mboka yonso elakisaka na visibilité. Mais bakoyebisa bino te ke na butu asangisaki pe bandoki na ye. Koko Manchuki na moko aga likolo ya soko ya Yohana soko mboka nini ya bango babengaki ye. Basangisaki baye bazeko de tenir pouvoir, force spirituelle. Wana na molili, wana base arrière, misisa. Bazeko la kisabino be partie scientifique. Bata mayele bakotaki, bakendeki laboratoire boye, balobi chloroquine. Est-ce que Chine a mérisi batona chloroquine? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Chine moto liboso lobaki chloroquine et coquille simba.
Mais est-ce que les Chinois vont mettre chloroquine? Les Français peuvent répéter encore bingeta chloroquine et coquille simba. Mais est-ce que les Français vont mettre chloroquine? Et pas une abysse de sali recherche. Tu copies ma cambo balobaki. Ah, kuna balobaki chloroquine. Lamba tia misisa na ba machine to lamba chloroquine. Est-ce que réellement to kolobabiso to zena ba homme de science? Les Français peuvent baser la kisabiso. Partie scientifique, partie physique. Mais partie spirituelle, si ka basé ko bunda pe tumba molimo. Ba qu'est-ce qui ne va pas? Mpo nini to komi boye. Basé pe na biyano basé ko zwa. Calcul ezalaka bongo. Et tumba yo se komaka na mosuni, c'est que bandaki na molimo. Toute manifestation physique et spirituelle. Ponde kondombela yawa ibandaki na molimo na zeko kinana ndako mosala pona loba na bandeko bayini. Ebandaki na molimo na makanisi ze tokanisaka na motute. Tolandaki yango ne sungenzila tangisa ki mokili. Makanisi na biso fandi na elo spirituel. Ezena kati ya motu na biso te. Pona ningisa loboko, geste yonso na zeko sala na physique et bandi na spirituel. Baninga yonso bazeko loba riposte. Riposte wana bazeko loba ngo sur le plan spirituel et physique. Soko na Europe calcule ze na ino ko umela. C'est que pe na ba donner spirituel na ino bazoli yango solution te. Soko bazoli yango solution na elle spirituel et ko se manifester na elle physique. Et c'est tumba ya molimo. Tango balobaki la France est en guerre. Ndaki satango Macron lobby. Biso pa ba dirigeant ba lobby. Est-ce que lobela ki guerre physique? Te pour guerre physique et ça oyeze ko mona na ba militaire bazé ko bundelo ko boyeze ko bunda. Mettons mo so lobela ka mingi na elle spirituel. Ba soda bazé ko tambola po ya ko lokota baby bembe. Bazé na batoto bazé ko bunda na bango. Awa biso pe to répéter bamboka na biso ezena guerre. Est-ce que totali partie spirituelle te kuna lokwa balobi chloroquine eko silisa coronavirus awa pe to répéter chloroquine babandiko komela yango mais bato yo ba découvrir yango liboso chloroquine te sika to komisikawa nano babandiko mela te ingeta mais to bandiko tuna tango ba retiraka chloroquine na marché balobi po bango bazaki komela yango penza te chloroquine yango soki ezaki ko traiter pali malaria biso nde to belaka malaria soko bango bazaki ko sala tango supo ya ko tekela biso tango ba retiraka chloroquine na marché ba yebisaka biso cause exacte ba retirer la chloroquine na marché point d'interrogation bon mais des sciences ba ya no la biso balobi kaka ko banda lelo chloroquine ko mela malisu te biso peto yoki ko to sala ke loko te ingete ko mela malisu te ezena ba anomalie basukisi yango bongo mais lelo tango bazongisi chloroquine pona COVID-19 balongoli na kati ya chloroquine eloko ezalaki mbeba na mikoleleki na nzoto ya bato po risque soi-disant ko soigner bato ya COVID-19 ma abomi lisusu na eloko yo ba reprochaki yango esika to uti to bite soko to zeko kenda molaito explication na biso ezeko simba mana bino bandeko balandi ba pekisi nkisi ah algombo melate ah kinala ebo melate ezeko sala nini ya esalaka oyo esalaka ona nzoto ya bato tolali mbula mibale mbula misato mbula mine maladi moko songolo ezongi balobi bombo mela bosala recours na kinala mais ce que kinala ngo bolongoli eloko wana o esala ki bopekisa ngo na bisika to uti chloroquine ba lelo ezeko traiter coronavirus chloroquine wana est-ce que eze formule mosusu ya chloroquine to ezeka ka même chloroquine bango ba pekisaki po ezalaki kopesa mpasi na banzoto ya bato to ebite chloroquine ingeta bato bakomi komela po mondela lobi chloroquine ba scientiste na biso basali eloko te ba médecin na biso basali eloko te po ya koluka koyeba te ba copier
kuna balobi chloroquine biso pe bato ba mela chloroquine mais chloroquine yango komi bien po mondela lobi lelo mais ba pekisa yango mikolo mileki po nini bande ko balandi to fongola moi mayele lelo bande ko baindo boze ko kufa na mikili ya poto ingeta mondela ko boma bino mondela ko boma bino mais bino moko bosali ba vidéo bosali ba audio bolobi bande ko bojwa vaccin wana te mondela zeko ya ko boma mondele pa yoki que bo informer bande ko na bino bo prévenir bande ko na bino mais atindi kaka vaccin lelo bimisika na mokili vaccin moko zeko ya na Afrika po ya ko boma bato e bimisika mais bozonga na baindo bola muka bozonga nesongenzi na fumukuzu ke muzana panda na ngola bandambula ninya bandiko dénoncer makambo wana élément Laurent lui et c'est à l'éloté to tient ngona ba manaka ya baindo bola muka tokoliki ya banda 2016 to 2015 na vaccin ya polio nde to kotisa sida na Afrique mondela zeko bango na parlement belge to dénoncer au vaccin répété de 0 à 5 ans de 0 à 5 ans pour la polio qui coca peut pas comment vacciner les en bateau mais mondele pas zena bakitifa na ye azena ba bon sono na ye te et pas na biso vaccin répété lelo bandeko ba sosoli yango tolobi ba vidéo yeko kesuka katena ba nombre de vues bandeko ndenge bolata ka souci soko sexy tap moko boye salami soko sex tap bolobaka bolumbu wana mokili mobimbe mona yango mais bosala kape fort masolo yeko conscientiser bato et comme la kape moto yonso te tolobaka bolongola na ino e moneli ba mema biso na mokili ya makanisi motaze ko tambola na téléphone ya $250 alala na carton bolimbisa moto moko na loboko na simbi téléphone ya $250 Android soko Huawei soko Samsung soko Edge soko biloko nini na monaka na ba réseaux sociaux de foi téléphone il y a $250 alala kana carton afini kaka liputa soko ya mama te andeko na ya mwasi mena moi atie soko perpète il y a $25 aluki moi pantalon il y a 15 aluki moi body soko il y a 10 téléphone faut ala ya cher pour il faut ba mona moto ya classe jeune fille ya classe jeune garçon ya classe poto ya toloba makambo ya ntina po ba considérer makambo to koloba photo sala na veste cravate il faut toloba na français to anglais ou ana bomoni capacité intellectuelle na biso soko to koyana ba jaquette na biso ya mosala soko toko yana ba biloko na biso ya maboko mikuse plus grave toze mwindo toko tia faute de teinte avant de kota na plateau toze moins important déjà au départ toze déconsidéré considération c'était te na tango yeto komi po nini émission moko ze kolobela mindule il faut ça là ba millions de vies mission yose kolobela sexualité faut ça là ba millions de vues o yose koluka ko conscientiser ko éveiller conscience ya bateau faut souffrir na malnutrition émission ya nesongazi la fumukuzu kia muzana panda na ngola ezeko suka na 1000 vues ndeko conscient otali osali nini pona ituluku ya bandeko bazene inconscience
fumu ko so informaka bo banda komi lengele lelo tolobi lo poso pemba zeko bo mabino nanko mais poto beta ki petolo ah maladie wana ze ya bayindo te maladie wana go bo mabiso te tango bokei na bopito na yeba kotisi na salle nanya ko superviser nanya ke ko landa balobi na bino zena ba symptôme atikali na quarantaine botiki ndeko na bino ata soka zena problème vrai na ba poumon nanya ko pesa respirateur po bango moko bazena manque nango bozesir kombe kozwa mwana na ye kombe po akenda kopesa na aigle to po alesa moninga kombe mosusu to kokenda koluka na soso mais chose est claire bako privilégier race na bango plus grave base ko kufa na ndenge ona ino bakufela te mais soko ko wela bako wela bango na bango bako wela bino bayindo te to tomboli mongongo to ngangi to lobilo poso pemba ze ko boma bino biso coronavirus ata balingi te to loba to ze ko zo ba message mosusu ya ko bangisa bino boze ko lakisa nini bino boze te bo sembo ze nantina te bati yango bizeu pero kutata soko bakotia yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta fièvre 40 fièvre 41 39 biso sala kango to utaki ko bela maladie moko wa 2019 banda mois d'octobre bato bakufi maladie wana zaye ko pesa ba symptômes mo kilemoni lelo na corona. C'est une expérience. Tu as une forte fièvre, trempé et la mbawana na mai fini kaye. Le coup, la meli-moi qui s'est fait observer. Moins de 20 minutes et la mbaye kauki na nzoto. Bati thermomètre 40. Kosu pese ko kausa mongongo. Wana na période wana. Pe banzoto elembi bato douleur na bisika yonso. Bato baze ko nguruma po bakenda toilette awa na mboka na biso année passée bozaki na bande kote babenga kibino bande kwa mikili ya poto biso moko to saleri yango kombo mikolo boke ba buka zongi me botu na bande kwa awa tango tolobaki buka zongi maladie wana zaki ko yandenge nini kosu forte fièvre na ba douleur wana oyo lelo ekomi kaka corona bokanga moto botia na quarantaine bosala soko ndenge nini turu wana pe basaki ko tatone moto akokenda na hôpital ba cheke malaria ze muke malaria plus moko nde bomaka makasi bato pe bakufaki ekenda bato etikala bato tolobaka. Mais suite tango mosusu ya kolia yango moni tolobi makambo yeto kolobaka bola kisaka bandeko tozalaki ko déplorer awa na bandako ya mosala na biso awa koloba ndenge nini moto soko a joyi misolo abongoli na eleli wangile komi eloko ya babola te aliaka bitekuteku te aliaka matembele nzoka aliaka ngopo akelelaka po bojeze muke soko adui misolo akomi moto shawarma akomi moto ya ba supermarché atindikaka soko nini o carton ya nini azwi atie o eloko nini azwi atie mosuni batila yo na linzanza mbula misato mbula mine awa moto aze kolia yango na lolendo aze na lingolo akoki anika yango soko na presse jus na ye soko ninya mela jus naturel po awa soko tokomi na période ya lingolo mangolo epolaka na nzila te ya carton synonyme ya bourgeoisie supermarché mais toyebisaka bango ba supermarché wana biloko wana esalemi wapi bato wana baye kosala misolo bakolesa bato bayimbwa banika ba supermarché lelo eze ya banani ya bendien ya ba libanais libeze na banzeta mangolo
Liban. Indazena banzete ya mangolo. Oyo na base ya lipela goyave. Mapela wana balona yango wapi bakosala ba milliers de cartons ya mapela ba ya kotekela yo. Te toze ko bunda kola musa conscience ya bato. Yango boze ko mona lelo ndambo ya bato pe baze ko beleze bato yo baze na banzoto soko to ko ba artificiel. Écoute antikoro ya kolenda te. Bato ya matembele baze ko vivre, bato ya wangila, bato ya mfumbwa. Bato ya mfumbwa baze ko vivre. Tango tolobaka bolanda kamanaka na biso sans tendance et sans parti pris. Mokile sike komi lelo eze sika éveil à conscience. Et sika banso tokoloba stop. Toloba stop na mayele mabe ya loposo pembe. Tango to tambusaka to sangisaka makanisi na bandeko ndeko nanga moto bandiko analyser alobi mais transaction navette mouvement et salemaka RDC Afrique na Chine et leki lelo mouvement et zeko salema Afrique Europe Corona ba déclarer ngo officiellement na Chine na janvier. Mais bandaki banda fin novembre na Chine. Mais botala mouvement ya ba africain nenge ba kote la ka Chine. Pour ya ko préparer décembre. Ba fête ya mfuati le cacao. Corona wana ya Chine ezwa ki montote. Pour couronner comme na Afrika. Il fallait qu'il y ait une côte en Europe, et bandi France bandi ko panzana, et motomoga utaki ope batatonaki, soit à outil Belgique, soit à outil France, yé motoyaki na corona le 10 mars. Mais botala, tena janvier wana na suka nango, bato bazo uta Chine baze ko bima, bato baze ko uta Chine baze ko bima. Motoya nango te, ezala pe déclarer te. Tango comme en Europe, Européen ba bandi ba déclaration. Afrique se préparer na pire. Afrique salaboya. Bande ko balandi tolobi toloba stop. To la musana na ino makanisi. Mondela bomayo. Toloba mboka yo sweze na ba rébellion. Organisé commandité par l'homme blanc. Est-ce que c'est quoi interpeller bino? Facilement, dans l'Afrique et la République démocratique a Congo 12 millions de morts. Dans la guerre d'agression. Mais botala, le long na ino comme 1 million de morts, Europe mobimba. Botala nenge basé ko bela liboma. Nano toleki même pas 500 000 morts. Mais yo République démocratique à Congo 12 millions de morts. Token dans la guerre en 98 na Congo Brazzaville, bakufa combien? Token da wapi na Centrafrique, bakufa combien? Token da wapi na Côte d'Ivoire, tout ça la sommation ya bamboka yoso ya Afrika. Te meto à la mayele. Tout ça la mayele, l'opposo pembe azeko talela intérêt na ye. Est-ce que tango biso tozaki ko kufa o? Ndenge biso tozaki ko kufa. Tokokai pe koloba tokenda ko vacciner bango po tokenda ka mingi na mboka na bango. To bango soko babandi ko kufa, fo ba ya ko vacciner biso. Tende ko to sangeni po ya ko boya vaccin. Na yambi ba audio yonso ya ba West Africain, na ba wapi bande ko yonso musulman christianisé bande ko yonso basali ba vidéo. Non à vaccin Covid-19, non à vaccin Ingeta. Mais tout s'est conscientisé. Tout s'est conscientisé. Tout ça qui kolobawa. Moïnda ta koufi 1000. Ezeba makaku nde ba koufi. Bomoni mokili est comme paralysé. Pour ba komi ko koufa ba 400, ba 1200. Oyo biso de génération en génération to koufa ka bongo. Banda traite négrière colonisation. Néocolonisation telle lo to kufa kande ba nombre wana to ça qui ko interpeller ba dirigeant to ça
qui ko interpeller bandeko yon so homme de science, élite intellectuelle. Tout la mukaka na tongo bati ba photo na WhatsApp, massacre na Beni. Ose komona ndeko mwasi ba violer, ba tubi nzete na se. Bolimbisa bandeko. Ose komona ndeko mobali ba kotela ki na ndako ba forcer ye a violer ta mosu mwana na ye ya moke ya mwasi. Bola muki na tongo bokutie ba kata ke teni moko ya motu ba kati motu kati ba kei na ndambo. Ta mosu bokuti bongo ba sali yango na trentaine de personnes. Monisco est sur place. Il faut ne songianzi la na religion africaine baloba. Wana il faut kaka ndeko ndombela loba sans appui. Sans appui. Soko toko yamba bapel bato bakoya ko menacer biso. Yo zenani, yo toko simba ba homme politique yo zenani. Soko toko yamba bapel bato baze ko luka ko décourager biso. Yeba otambolaka, yeba to mona ka bisika boy. Chance to bisaka bango e kenda bato etika la bato. Maloba na bino tende ko bangisa biso makambo. Po bo sembo to yebe zena ntina te batia biso oseo. Ndeko na yo po benga ta encourager te toze ko dénoncer mais tango to kufa ka ba trentaine de morts na ba massacre ba indo toze ko loba nini te ba diviser biso na ba tendance politique na bitumbe zangi ntina opposition alongola o ba zena pouvoir pour lobi ba kota toze ya wa toleki to lobi Bélection, bokeba na bon politique, basé bato d'intérêt égoïste, les lobomoni. Bon mais politique, boyi koyoka population na bango. Tango biso petit peuple tozé ko dénoncer vaccin. Na ebité na bamboka mosume na landa information. Homme politique nini a telemi. Poloba, na ze sima ya peuple nanga vaccin ko beta mate. Basé ko banga ba marionnette bana ya loposo pembe basé ko banga po nini po mondele aboma Kadhafi na lolenge ya soni po bangisa basusu aboma Mbutalumumba zangisa etombe po bangisa basusu aboma Thomas Sankara en plein réunion bakundi elogwani ya masoko pe bakunda soko pe bakenda na nzoto po bangisa ba homme politique mosusu lelo petit peuple assez goloba. Ba dirigeant politique nini ba se greffer na décision ya population na bango. Population ya benya telemakawa, Monisco faut dégager. Trop c'est trop. Bakuti teni ya FR2C na kati ya QG ya Monisco. Bana bato baloba te. Ba dirigeant na biso pona ko asseoir pouvoir na bango, ba rejeter mbela ya bana mboka. Babitan ya Beni batikali abandonné na propre sort na bango. Monto kolobela bango azete lokola ba exista kate na République démocratique ya Congo. Et comme alogwa makambo sale makesika moko boy guerre wana ya est. Ezelo wa monto azekoloba loboko nanga wana ya gauche belaka. Te eze nzoto na yo. Mais bozwa mayele. Ezekola kisa biso ndeto kozwa décision. Soko monta memela ka yo Biblia ye wana lukaka a exterminer yo to sepeli pour lelo na bato bate ya ka paradis esika bomengo yali bakomi ko banga kufa bakomi ko tambola soko na ba masque bakomi ko tambola na ba désinfectant nzoka nde soko boyebi ke komi na temps de la fin ndenge bino ba ya Bible bolobi ngeta e komama ki temps de la fin bokokima yango te boze kokima corona pononi temps de la fin ngeta bosambela makasi bokenda na bino enlèvement ngo yango bino bokenda paradis boze kokoma agiter ndenge nini boze kolala na ba poto pona ko bengana lisusu temps de la fin ngo ponini pour le moment soko boyebi ze temps de la fin ndenge zala promis na mokanda c'est que bino boko bakisa page mosute na Bible.
Tant que vous repousser, donc il faut que vous 3 papiers dans la Bible, ou il faut repousser tant de la fin. C'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. L'opposé peut baser ko futa masumu na ye, mabe na ya sali na mokili. Aboma azeko koba ko boma. Mais to banda ko zonga te. Le lopo to timbeli na vaccin ya COVID-19 ingeta. Mais to zonga na sima. Le loto to koma ko souffrir na sida. Po ya na vaccin ya polio. Le loko bote koma tout un problème. Pour un vaccin na ye. Et vaccin wana bolimbi sabandeko. Ba homme intellectuel, élite intellectuelle na biso ba médecin na biso. Bazalaka na contre-expertise était. Bango kutu ba souhaita ka vaccin ya après ça la accompagner na misolo. Pour nini ba français ba lobité directement na Chine, lokola bino bo meki ko maîtriser maladie wana, biso tozé ko kufa. Botinde la biso vaccin bo salaki. Bato na bato bazali ko compter na ba homme de science na bango wana na libanda na se ba homme spirituel basala pe mosala et pas ya baindo tango vaccin yaka nanya tiaka nkin nanya lobaka to luka nano ko vérifier vaccin esala mindenge nini bosangisi nini te ministre mosusu azali ko souhaiter na temps na ye babeta ata vaccin wana 4 fois na mbula po ba million et kokoto lelo bakoluka baboya kete makamba vaccin la kana mbongo te mais boko se contredire po bo uti kokanga ancien ministre ya santé 5 ans il y a ba travaux forcés po bo lobi ali akimbongo soko ya ba vaccin ya ba biloko ya Ebola aseke ya kana mbongo. Ce que ça va na magouye sale maka soko ya sali ce que yepa yokaki ba oyo basalaka avant ye basalaka na yende mbete beti ndakangemi bande ko balandi toze ko benda suka ya manaka na biso mokolo molelo tozala mayele pauvreté ko kota lisusu na mokili na okaka pasi tango balobaka République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre Sima après Yémen. République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre après Yémen. Et le cas de question pour un champion, ville la plus sale du monde, Kinshasa. Tout ça va avoir autorité. Depuis, eloko wane l'Obama a une question pour un champion, ville la plus sale du monde de Kinshasa. Et fort nini, ba gouvernement ka Kinshasa basalaka. Tango balobaka. République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre dans le monde. Et ça la kanini na sorvo ya ba dirigeant na biso. Mboka we bongisi Liban. Soko lelo ba libanais ba koki ba loba na mokili po ba yaki na République démocratique ya Congo. Soko lelo tozali komona ba indien. Loko a mwa bato République démocratique ya Congo. Soko lelo ba chinois ba zepe komvuma minéraux richesse na biso. Mais ba lobi tozali deuxième pays pauvre. Première ville la plus sale du monde. Te botala tango moto akambemi na molimo mopaya. Tango moto akambemi na bonzambe importé. Moto aliboma. Aebite ifwa sokola nzoto. Tango so akanisi ko sokola, mazeko sokola zelo. Tango moso akanisi kolia, mazeko lia na fulu. Tango moso akanisi kolala, malali na poto poto. Ndenge moko na ba dirigeant na biso. Croyons que bazeko sala quelque chose. Pour na mboka zeko demeurer ville la plus sale. Soko ville est plus sale, c'est que fandi pe na mboka oyo est plus sale. Mais to komi na tango ya responsabilité. Message ya mfumu kimbango yeko yobisa baindo. To zonga na esika to bungela.
Ba chinois ba croyaka na Bouddha na bango. Na livre sacré na bango ba zene écriture na bango bilei na bango mode de vie culture na bango na mokuse. Ba européen ba zena o ya bango écriture na bango bilia na bango culture na bango yonso ya bango bonzambe na bango. Ba arabe bano ba yeyi kala mingi te culture na bango bilei na bango ba kombo na bango identité bref culture na bango. Soko comme pas na moindo zenyonso. Osez bouddhiste, osez islamisé, osez christianisé. Ce que comme pas na moindo, olia kanyonso. Okolia biloko ya ba chinois, okolia biloko ya ba européen, okolia nyonso. Osez na ba identité yonso. Bako benga yo Pierre, bako benga yo Changli, bako benga yo Mustafa. Mais pas ya bato wana, identité même je respecte. Te metozo mayele. Tozo mayele. Nabino bande ko bozwi libaku ya kolanda biso. Bo s'abonner, bo partager ba vidéo, bo talisa bandeko. Ba te yonso tango bayaka, bazalaka na makolo misato te. Bazalaka na minoko na mbunzu te. Bazalaka na miso na tolo te. Bazalaka bato lokwa bato. Bakumba magana bazemi lokwa bazemi ya bato. Ata bakosa bino na lisolo moko oyo tolingaka na biso ko simba te. Zemi ya molimo mosantu ezala te. Zemi ya molimo mosantu ezala te. Bino moko bomonaka te ke lisolongo eze bizarre. Moto abota ti lelo atika la vierge. Mais na sima yesu abotaka pe basi mosusu. Soko bana mosusu. Moto aboti bana soko mitano atika la vierge. Te. Tozala mayele. Tozala mayele. Emoni liso. Etobolaka liso te moto akoyi na nzeta mbila na tongo apesi bayeba koya na sima mayele. Vaccin lelo to telemeli yango. Bongo babetaki lobi eleki. Bongo bakobeta lobi. Ingeta wa to dénoncer na vaccin. Mayele nini lisusu loposo pemba koya nango. Biloko ya formol ekomisa bato ndire bibembe motaze ko tambolo tali elongi ndire sa kufa. Wana formule giba tana mbolongo. Couleur ya po ya bato ndire salali na malili ya morgue. Mais lelo tango to dénoncer vaccin. Mondela tiki a détruit vaccin. Azongi ndeko na biso. Toi ko luka mécanisme mosusu ko ki extermination à race noire. Biso tolobi kimia fumo kimbango balongo pe bankoko ezala na bino. Tokutani mbala yasi.